Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène dans le babonné de Rolex ça ma perruque on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix encore abordable reço ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au Salakanim, pour atteindre la uniforme. Donc, il faut que Savino Oyo, et Mafuta, ou Namukona Salaka, et Telisaka, et pour teint clair, gamme différent, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi. Papa, maman. Yo motozali na problème. Ya taille, ya po, pe ya suki. Tala esika oyo. Solution efandi. Yango yo! Toza wa taille. Chez maman Nicole Malonga. Oyo. Aza ko traiter bateau na produit naturel. Lokola pona basi. Ezali na pomade. Toza wa taille. Ezo pona ko vimbisa. Ba fesse ezala kitoko. Pe elengi na komona. Soki ozali na mabele mikie tope mabele kwe koma lokola chaussette yeba ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona ba tampon tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoyoko sunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka pona ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o
biso tokoki kosala eloko moko te sans toujours kozala na bino nyonso ezalaka ya famille d'abord aomonaka me bakontiere basisekeli papa kufi ntango bazokende wana ezalaka bafamille d'abord epuis donc biso tokosala kaka salikisali ezalaki kuzala bino bandeko heureusement que oza na ndeko mais eza likambo libota kotia papa kotia famille bino moko mpe bosangani bozwi ape pre ide soki biso toza na question moko toza na likambo moko boye bino bokozala facilement na réponse kopesa po kosi kosololi yango mpe na niveau ya famille po mingi ezalaka neti boye omona bon c'est vrai que papa tout ça mais okomona peut-être je ne sais pas petit frère na yo mosusu alingaka nde oyo ye azolinga wana tomona mona bafamille mais soki bayokani mena toko avance malamu rencontre na biso ya lelo papa ezalaki po dabord tomonana po boyeba ke biso na ndenge balobaka na famille artistique toza mpe na kati ya matanga eke oza bino moko te mpo nalobi epeza nano bino biso toza wana nsima na bino boso bolobi no epembe ekende na mboka biso toke koloba te no tusa toko sokoze na makambo famille te bino moko oyebi makambo ndenge ezala donc yango donc bino mpe sans doute boza mpe na occasion ya kosala mpe réunion na bino makambo totala boyeboyeboye porque biso mpe ntango tozosangana toyebi ke tala kuna likambo eza boye tolandela ngo boye po mosusu boyoka wana soki jour ya kofunda ndenge nayokaka bamosusu bazalaka sina eglise soki baeglise wana basamedi basalaka eloko moko te na bafamille oyoka donc soki kokunda biso tolobi
En tout cas, on a jour d'atteindre. Parce que peut-être papa ou maman lève tout ça, beaucoup sont amis dans le jour, ils sont bien jour tel. Puis ce temps on se réunit, il y a mis attention. Puis nous avons des familles. Parce que famille, puis tout le monde a famille. Moi j'ai la contradiction dans la vie. Voilà. Donc c'est un peu cela. Il fallait tout ça là. Puis ils sont maintenant, nous sommes dans la réunion, il fallait tout pour que vous voyez que tout ça est long. Voilà, tout ça est longo. Et donc on a fait ma carte, les amis, mais ceux qui vont réunir les amis, la puce, la bino, vous voyez, pour que tous à ensemble, la niveau, la donc au fond, biso na bino, les amis pour remercier bino, la nengue, parce que pour difficulté de Zanango, Matanga, Matanga, les années Awatu, difficulté, nous n'avons pas de lobby que nous allons en contact, il nous fait, vous allez en contact, nous allons c'est ils sont tous en contact déjà, parce que nous allons problème ya morgue na bango kuna tantôt basala kaka 3 jours tantôt boye bon ndeko na biso pe état civil na ye comment qui boye donc il faut ba songi sango ko tout ça na ba makambo ya kotala na bandeko ya kuna na bas bango pe na Luanda bandeko kuna basa contact pe na bandeko na bino pe bazo pesa bino rapport et tant tozo kuta na tozo pesa na alors sikoyo na éviter ceux qui, avant de se séparer, ils l'ont bassé des alliés comme ça au Gabon. il n'y a pas mal de choses. Tant que nous l'avons fait, il y a des gens qui fort. On a soutenu mes collègues, on a dit que les gens qui pour voir la première époque. On dit que pour consoler, il faut la monnaie à tête. Ok, papa, la qualité, nous allons contact parce que nous avons des commencé pays à couper la pointe noire. Et ça là que va mouiller. Bon, c'est là ils ont belé à coller mais ceux qui bon moko ezali na famille na biso maté ba passe ba nini ba mikanda ba tout ça oyo wana ambassadeur na biso musungu akotaki na kati donc toujours traité na ambassadeur na biso ya lobi boto sala ngo boto sala siko kuna toyebite ambassadeur na biso ya kuna bon bandeko na biso baza kuna bakotia biso en contact toyebite ce qui est aza ouvert pour la nani mais nous espérons que bon ekosimba kaka po biso pe tokolinga te po biso toza ebele awa kuna c'est vrai que bandeko na biso ba collègue baza kuna tout ça mais baza kaka boye awa nde puis sika yebani ba quartier na place ba poli ba camarade awa donc souci na yo pe ça souci na biso donc tout ça nous l'entendons que la démarche nyonso wana ça le makuna il soit suivi. Merci beaucoup comme ça vous libérez. Vraiment merci la parole de la je remercie le binôme vraiment la presse mais pour le radio bien. Vraiment la merci bien la service. Merci.
amoni. Moyen tous est là, dans les tentataires des alités. Pour la chose, c'est là, pour la chose, depuis 15 ans, quand vous êtes là, dans les tentataires, il leur dit, pour la voyage Sima, on se rapporte dans le monde. Mais c'est que ce qu'on est commis, il faut que nous nous dit. Bon, Bandeko. Nakanisi Boyoti, omoni ndenge tosololi déjà na famille. Donc, ce côté-là, toyokani na bango, na kolandela ndenge ndeko na biso aza na ngola ndenge koloba nga na ye eza ndenge moko te na matanga na matanga tozwaka awa ezala kaka tokutani toza le programme me oyo tozolobela makambo ezali indirectement directement eza kuna parce que corps eza kuna donc la démarche eza différent na oyo tosala tozodépendre mpe na bandeko mpe famille ndenge tozikoloma na famille na bango awa donc kuna baza na badémarche ya kosala oyo ekopermettre biso nyonso ya baorientation mais dimo ndenge boyoki famille balobi ke vraiment susi ezali bakunda ndeko awa mais kuna mpe bandeko na biso bacomédien toza na bango bacontact antuka bazolela ke soki moyen ezali kore ya awa kuna baza na bango mingi te epuis famille mpe epuis koyebana mpe mingimingi awa donc yango mpe eza susi na biso mais mpona kokóma na yango il y a beaucoup de démarches à faire ndenge tosalaki ndeko na biso melodi ya kofaki na pointe noire c'était vraiment badémarche oyo ya pasi il y avait l'implication, il y a ambassadeur de la mission très important pour expliquer finalement vous pouvez me ayaki dans ma chambre. Donc ils nous ont facilité dans ma démarche pour la porte l'étranger c'est ça la facilité. ndenge mpe susu tozolaki ke non ndeko na biso tango na ndenge ya kolinga kolukaka meme mpe kovanda tusa zwaki nationalité tusa nyonso wana il faut bango nde batraite yango lie kuna po biso toza na bango te bayeba ndenge nini bakosala kuna pour que facilité ezwama parce que oyebi ke soki balandeli makambo toyebi mentalité kuna te mais soki balandeli ndenge ezalaka nani conseiller na biso conseiller moko azalaki na présidence awa porte parole
azalaki belge azo mutu na biso ya kasali ubie kacha mais akoma de belge mais bon ndenge ayaki kokulone awa sa mais ntango akufi babelge balobi ozomona bino clair te olingi nini mais ndeko na biso akufi donc tala sikoyo ndeko na biso sikoyo awa bazozwaye lokola na bango bazwinye baki kokunda ye kuna donc alongwe awa baki kokundele kuna donc sikoyo toza na sikoyo tozosala de telle sorte que problème wana ezala résolu parce que wana mpe eza nango na ndenge ya maloba po toza kuna te tosololi mpe na bandeko kuna te mais oyebi artiste ndenge ezalaka neti nga lokola naza boye nakomi mwindu si makasi on risque de dire que je fais du Ghana po bato balobaka kaka te azalaka congolais te azalaka nani c'est un peu comme cela donc kuna oyebaka bato non bakoloba mpe aza camerounais mutu na mutu aza na ndenge na ye alingi kolobela. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que nous avons un problème sur ces actes. Donc, et tout le monde a une formalité, tout ça pour permettre facilement que corps et ça va coûter combien parce que les côtés à la télé, voilà, pour que le bus, la bus, on a loin des $30. Rwanda kufuza kutla yango nazoloba na biso bato normal soki todaye wana ekomi badollar ebele ndenge nauti ezosala meme ba $6,000 po ebima kuna yaki awa donc c'est beaucoup d'argent mpona bato ya wana bato funéraille oyo bakobema mais ma démarche, on a un hôpital, on a une ambassade, donc sans compter ma ligne. Donc ça, parce que tant que vous commencez, il y a des choses donc c'est ça maintenant il faut vraiment concentration dans la macasse pour que mais quand il a la volonté que on dit Maïzali, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il suffit que Maligno soit dans l'esprit moko. Et je pense que si nous sommes dans l'esprit moko, il faudrait que notre sœur arrive. Si quoi il y a des autres choses de Baboye, je crois qu'ils sont à la mort. Mais nous avons toujours le Baboye. Bande qu'on a mis sur Missat, Baza gravement malade. Vous avez vu Gabi, Kodé, Chabat, évangéliste. Aza sérieusement, on va le faire sérieusement malade. La clinique universitaire. Dans un moi c'est joli Kassila, Aouda qui se montage, tournage, Nanzela, ou donc il y a le côté dans le Tali, place Passolier, au Banda, au Tsabchopo, au Kondimate. Nous avons 7e bagarre. Nous avons 7e bagarre. 7e bagarre, c'est un Ghanaïe, ça. Donc, quand on a mis ça, c'est sérieux. Alors, la machine, il y a encore une autre actrice. Elle est sérieusement malade. Comme on est maillé. Donc, maintenant, comme il y a des côté et des Mésali, mais côté n'est pas capé et des côté. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Et donc, on dit tout ça, il faut tout ça la manière de prévoir, pour que Baka ait la nécessité, parce que c'est un cas grave. Tout s'occuper là-bas, on a battu grave parce que les autres, c'est la je pense que dans l'immédiat,
soki tokolobela makambo ba cotisation eza d'abord tocotiser mpona bandeko wana si ça peut se faire lelo nalobi pour que samedi na ntongo délégation moko etambola etika 1 franc kuna ata ntongo moko tisawe ekoki kosanga c'est toujours une très bonne chose. Donc on a solo bana bino eza sérieux ndeko na biso côté atindi force alobi na uki na inconscience bombo na yeba kama kamite sikoyo bana solo bana bino il y a quelques instants seulement bauti kolongolanga ini wana mais naza sérieusement malade oyebisa bandeko ke naza donc vous êtes en respiration soki bateka na te bete bakona kosolisa lisusu tout ça ema profite ntango kola soloba epi yo moko ozoyoka ozwi ya mama wana omoni que nous devons vraiment faire attention pour que bapire eya te baka pire eya te sinon nous serons très malheureux tokoyeba place kokokela te tokoyeba place kosi. Donc maintenant dans l'immédiat nous allons prendre l'option. Il y a une cotisation, il y a Mandeko Wana. Oh, il y a Mira. Vous voyez déjà, problème de ça. Et d'ailleurs, avant ce Kamwana, nous avons signifié un compromis pour nous mettre en Wana. Mais moi, j'aurais voulu que, comme on est dans la soupe au Bombi, et au Madame Bolemi suit la main. Parce que pour l'année de l'éviter, mais nous pouvons déjà commencer. Ah ouais, déjà, c'est ce que nous pouvons prévoir. Autre qu'il faut prévoir. Mais voilà ce qu'il y a en deuxième position. Mais tu y dit que pour la matière, montagne et bandia waki. Alors, on a bien pour la matière, il y a malade. Et ça, urgent. Comme je dis, aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi on laisse l'occasion, qui va asseoir samedi na Tongo, dispatching, et pas il va tomber par la bande, 1 franc, et tout ça là. Maintenant la parole, c'est donné. Si vous avez un débatté, on va dire, parce que nous, ceux qui vous sangani, ceux qui ont lobby de l'autre côté au milieu. Au contraire, quand tu vas voir le charisme, bien. Au lieu de mais l'autre a déjà dit ça. Ou bien, il y a mais ce qu'on dit que vous avez, comment on appelle ça? Contribution. Vous avez une idée, on a contribué à l'évolution de la carte. Il ne faut pas hésiter, la parole est donnée à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, je vous passe. Je passe la parole à Papa Lola, parce que nous avons déjà groupe pour nous faire comme ça, il y a ça, Dengue Bandeli et puis Dengue Sengeli ça. Voilà, merci pour la parole. Par rapport à l'organisation, pour contacter le après avoir fait ça, en tout cas, nous étions touchés par rapport à ça sur place. Alors, nous, on s'était dit, de notre manière de soutenir moi, ma personne qui était la place. Quand nous nous sommes rendus compte que la femme est à PTT, c'est extrême. Alors, l'Obé Nabutu, nous avons une initiative, il y a contacté Bandeko, surtout par téléphone, et dans la salle qui a créé le groupe SOS, à ma candidature qui par rapport à la 7e bagarre. SOS 7e bagarre. Mais, pendant les lois à Tongo, quand vous avez un Bandeko de part et d'autre, la exposé sur Kaya, on a vu ce que Kassimba, sur l'image, ils allaient vraiment très choquant, l'image photo, accident, ils allaient vraiment mortel.
Donc ndeko asalaki accident libe ndeko tie na libumu toboli ye chopo et fallait kotonga maintenant chopo wana. Donc ta la gravité eloko wana makambo so eza pa ndeko na biso 7e bagarre. Bon, nous allons noter parce que la famille ne nous a pas permis de tout dévoiler. Mais du moins, nous avons vraiment, sur le plan il y a en Inde dans la bande. C'est pourquoi depuis la nuit, nous savons que comme SOS, 7e bagarre, très joli Kassim. Et les noms, les sous-sous, Toyo qui dans la 4e groupe, bande de Babati, il y a papa dans le côté. Alors, il y a une option pour ça la contribution. Il y a Kobanda, le minimum c'est $10 de Komata. C'est là la possibilité aux années là. Donc on a gagné, bande de Kobélé, comme on dit que vous allez intégrer la 4 groupe SOS. Il y a bande de gens qui sont malades. Il y a la 4 groupe bande de marteler que il y a des gens qui sont là. Dès qu'on a vu ça, Mireille Mirael, ça se fait, on a vu ça, ça s'est dit. Mais tout ça, la keba, que les colos et matanga, tout ça, matanga m'soute. Donc, au lieu de c'est la bibembe, il y a tout le monde cotisant dans la bibembe. Alors, bon, wana, nous sauver dans mon milieu, il y a bateau, batana, nous vivons, pour tout ça, dans ça, dans bango, les sous. Et tout ça, attention, tout ça, la contribution, on a, que les politiques et la bande de Corona, ma botte à balai, pour que le bas souvenir n'a pas besoin. Le sein à l'hôpital, surtout prise en charge médicale. Donc, les gens se sont mis balettés. Bakomi Bine. Alors, le quoi Bakomi Bine? Or, il faut sortir à la qui $10, au Kabola 5. Mais, ah oui, comme il boye, la ici, monte la moto. Tandis ça, pensa, tiens le beau pour la libenga. Nous pandi, la numéro est allée dans le groupe. Yo, Zanda, dans le groupe, on va faire sa numéro dans le soutien à 4. Bateau bazali pour récolter mbongo wana ezali ndeko na biso Ange Maisha azali kozwa mbongo na numéro na ye ya Orange Money pe ezali soki moyen ezali kokosala transfert epai na ye soki bokutani na bomoto boye boye kopesa ye na maboko pe numéro mosusu ezali ya M-Pesa ya ngai ndeko na bino Lola nazoloba ezali wana mais ezali momentalement en tout cas soki tokutani ndenge exemple ya ndeko nzenga pesi mbongo na ye na maboko komi yango totepe na groupe avec transparence mais na suka tokoétablir une dernière liste ya bato nyonso oyo bacotize donc yo ndeko oyebi kopesi mbongo na yo epai na ngai kopesi mbongo na yo epai ya Ange Maisha omoni nkombo na yo te na groupe tuna parce que il faut salama avec transparence ezali mbongo tozozuka te mpo tosomba mwa mikate tolia tomela te ça va pas me biso déjà moi kolia monana moi komele monana kasi moi mto tozosunga manango tosunga nde baninga pour que lobby tokutana na bango tozala malamu na kanti ke bible ezoloba nazali na ntango ya pasi osalisaki ngai te mais lere yango nde ya pasi yango nde lere bayebaka baninga malamu na lere bapasi donc voilà en bref situation oyo tozali na yango alors ndeko yo oza na cotisation na yo okutani na biso opesi ozali nango sur place te banimero ezali na kati ya groupe SOS omona yango banimero mibale wana oyo bato bazali kozwa franc okende kopesa bato mbongo nzela te nga napesaki epana natindelanga tindela te soki opesa elimwe c'est que obungisi mbongo na yo epuis tolobi bien ekozala bien canalisé soki ekoki montant moko songolo pakala tokosala délégation officiellement na bakonzi ya TPC kaboli ete mokolo boye to na ngonga boye tokei epai ya ndeko na biso 7e bagarre otutali esika azali totiki mwa ndambo ya lomeya tokei epai ya ndeko na biso Kasinda totiki mwa ndambo ya lomeya tokei epai ya papa na biso Gode totiki mwa ndambo ya lomeya tokei na Masina epai ya ndeko na biso mpe ya mwasi totiki mwa ndambo ya lomeya nakati kosalama avec toute transparence donc obetisama libaku te lere yango oyo mpenza bandeko baza nano na bomoi tozela te tokoma bagrand cotisant na bandeli bagrand cotisant ya matanga po tosomba bilamba ya sika tokende kodenda toma basuperstar tozala na ntina te ntina nango eza ntango ndeko baza na bomoi tosunga bango ozali tobakisa matanga likolo oyo toza nango te tozala mpasi mingi na kanti na mwa mokuse compte rendu tokopesa yango wana
Bien. Je pense que les actes clairs. Je pense que les actes clairs. Mais on a parlé de 10 $. Est-ce que c'est pour et aucun lieu de bâtissement mais pour bâtissement mingi tempo et comme et qui me sera plus mal nous aurons aussi des faux malades on a mis 10 $. Mais au Burkina, il y a plus. 10 $, ça va comme comment on dit, comme le plafond. Maintenant, il va dans Afrique. Donc nous trouvons que 10 $, ça peut aller. 10 $ ou plus. Hein? Voilà donc nous avons opté. Ça va combo pour que plus de bateaux est belé, plus de quantité vous allez, plus de possibilités vous allez. Voilà ce que vous quittez la monko. Namira ici. Ndenge, nous sommes au Yoki. On a dossier là. Déjà, mais déjà, qu'est-ce que nous pensons? Cotisation pour la matin, c'est combien? Comme ça, tout le monde a ça déjà dans le cas, on a déjà dans le à couper sur le bateau, Gabriel déjà, c'est un peu ça qui est. Ça là qui est déjà groupe, on publie aussi le nom des gens là-bas. Montant combien au money? Pour nous, 20 $ au Maka. Nous maintenons cela pour que Yangon ait publié. Donc, nous avons des voies pour ça. Nous avons urgent, mais entre-temps, psychologiquement, bien même financièrement, ce qu'on est déjà prêt. Donc on dit déjà beaucoup, il y a la prière. Ou alors, et aussi, on a un cas de malade dont la Zali, l'autre là, c'est qui? D'ailleurs, ça n'a qu'à être tout. Est-ce que mais tout ce qu'on peut demander, c'est pour nous, ma caméra. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Il y a Sika et Yumi avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Makiemba
Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza aka loki na yo tuno sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe à rester, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O piso tumu na bataja ta telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Karamba, yeye tumelenga mbongo ya wasi. Yeye na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Okoche. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.